Mama oyebi Frankie Diongo azali mutu oyo azali sima ya peuple. Soki Frankie Diongo azalaka na besoin ya kokota na pouvoir en place oyo eza kokambama na ndeko Kabila nde lelo oyo alingaki azala na makala te kotini. Donc président Frankie Diongo jamais akotikalaka kozala ministre ya Kabila. Bazwa ye avanda pena notango moke na Sénat. Avanda na Sénat comme président, comme sénateur à vie. Ba prisonnier politique, obimisa ba exilé politique bazonga mboka, tomekana na makasi ya mwana mobali. Nabino bandeko balandi ya Congo Millennium nayebi ke bozali penza ebele kolanda biso na ngonga na émission l'invité kasi awa boko monaka tozali na ba ya MLP ezali mouvement ya le soldat du peuple otobenga na kombo ya mwana mboka président Franck Diongo na ende penza tozoluka to sombiti nya makanisi par rapport pe ya parti yango wana tokosola na président fédéral ya Moamba na yende tokosombiti nya makanisi me eza pe na bayi parti pe misusu bakoloba pona mokona biso ya lelo eto yeba siko penza na situation pe ya mwana mboka Franck Diongo tokomi na niveau nini. Mbote na président. Mbote mama. Président lelo penza tomoni MLP groupe ya batu ebele boye pona ko soutenir meeting ya mwana mboka Moïse Katumbi. Pona nini? Oyebi MLP ezali parti ya honorable Frankie Diongo molobeli ya peuple. Frankie Diongo tango amoni ke mboka ezali kokende na kokufa parce que aboyaki makambo nyonso oyo ndeko Kabila apropozaki ye nde ayaki komona ke motu oyo yakoki kosala na ye alliance ezali bongo président Moïse Katumbi. Frankie Diongo ayaki ko créer oyo tozobenga yango AR, alternance pour la République. À partir ya wanande ayaki ko soutenir président Nabiso oyo toza ko lobalelo Moïse Katumbi. Yango nde omoni lelo yo toye pona ko soutenir meeting ya ensemble pour les changements. Oyo tozolanda yango lelo ensemble pour les changements ezali plateforme oyo ya président Nabiso Moïse Katumbi Chapwe. Siko tokomi na niveau nini na dossier ya mwana mboka Franck Diongo tokomi wapi? Mama oyebi l'état moyini depuis akanga honorable Francky Diongo molobeli ya peuple injustement prisonnier particulier ya Joseph Kabila depuis wana ti lelo oyo président Francky Diongo azali bobele na kati ya boloko ya makala l'état moyini azali tango nyonso koluka konyokolo nani honorable président na biso honorable Francky Diongo dossier na ye lelo ezali kaka na nyamu l'état moyini alingi koloba yango te akata na bosembo ke Francky Diongo azali na problème moko te mais azali toujours koluka konyokolo époque Francky Diongo andi makanyaka na bango baza ko présenter mais lokola ye azali oyo azali molobeli ya peuple atikali bobele na position na ye yango azali komona ke nati na ngongo toza koloba Francky Diongo azali na kati ya boloko ya makala. Sika toza pe ko comprendre te est-ce que mwana mboka honorable Franck Diongo basi bakatela ki déjà mibuboni akosa na prison centrale ya makala e koyeba na te tozo comprendre te moko to koyoka kate balobi mwana mboka Franck Diongo bakoluka te ye penza nde azwa esika oyo ebonga ya premier ministre. Mama oyebi Francky Diongo azali mutu oyo azali sima ya peuple. Soki Francky Diongo azalaka na besoin ya kokota na pouvoir en place oyo eza kokambama na ndeko Kabila nde lelo oyo alingaki azala na makala te koboya na ye lokola ayebisa ke akozalaka jamais ministre ya Kabila Francky Diongo aza na kati ya boloko ba proposition wana nyonso Francky Diongo akotikalaka kondima yango te
parce que Frank Diongo a travaillé bobele na motu oyo akomona ke azali ko défendre intérêt ya peuple. Pouvoir oyo si ekomi na suka. Kabila le 23 tolinga te akokende. Asala nyoso ya kosala le 23 décembre Kabila akokende. Donc président Frank Diongo jamais akotikalaka kozala ministre ya Kabila. Voilà to kasika penza eloko nini oyo esalaka te mwana mboka honorable Frank Diongo akoma lelo na prison centrale ya Makala. Na kanisi mokili bombe yebi po ete alingaki continuité ya l'état moinité nde l'état moini amonaki que moto ya suka oyo peuple azalaki kondimela ezalaki honorable Frank Diongo nde yango l'état moini amontaki kabal na ye po azwa ye amema ye na kati ya prison centrale ya Makala. Yo mona justice ya mokili wapi oyo moto azali na maladi, moto azali na état critique likolo ya civière oyo RTNC chaîne ya l'état moyini moloki pe mobomi ya peuple oyo ezali ko se prononcer avant kutu bazuzi ba prononcer et que Frank Diongo est condamné. Frank Diongo azali condamné personnel ya ndeko Kabila. Ndeko Kabila tosengi na ye azwa ebonga ya sénateur ya vie. Atika bana ya mboka ya pouvoir bana ya mboka o bali kozwa pouvoir bazwa ye avanda pena no tango moke na Sénat. Avanda na Sénat comme président ya comme sénateur ya vie. Atika pe ba oyo ba salite baluka ya kosala po ba corriger. Yo komona te. Na banzela yango on dirait respecter mandat. Banzela etoboki atoke na kato okende sigani na banzela na biloko na nyonso o ezalaki soki ya sisa nini bolobaka wana ekomi deja ya kobeba lokola peuple azali souverain peuple nde mokonzi ya nyonso peuple nde mokolo na biso yango lisanga ya ensemble pour le changement esangisi bana ya mboka nyonso na mokolo ya lelo pona koloba na ndeko Kabila okende na kimia. Okende na kimia, tolingi okende na kimia, organiser maponami ya machine ya trichete, organiser maponami, obimisa honorable Frank Diongo, obimisa ba prisonnier politique, obimisa ba exilé politique bazonga mboka, tomekana na makasi ya mwana mobali, totala baningo bazali na ngambo, na biso, peuple ayokelaka kanani. Donc on a kanisi na mokolo ya lelo, peuple nde azui raison. Omoni yo moko témoignage oye oza journaliste monene botala boyeba ke peuple alingi alternance politique peuple aboyi l'état moini mobomi moloki ya bajan peuple oyo akotisa l'état moini oyo akotisa kuluna na mboka boyebi yango oyo akotisa kuluna na mboka bandeko bakotisa kuluna na mboka bango oyo bazali ko détruire jeunesse na tangawisi pe na whisky po jeunesse abunga nzela po bango ba profiter baloba eke jeunesse ya Congo ya RDC bakoka kobenga yete mais jeunesse elobi pe population elobi tokosila na kaka le 23 décembre na kimia. Merci beaucoup kasi penza balandi ya Congo Millennium bokolanda olenge kani penza bayi parti MLP bazosombisi ya makanisi koloba pona bango balobi te bazali ko réclamer alternance o ezali mbela ya honorable Frank Diongo kasi to ko comprendre pete tokomi wapi na dossier Frank Diongo akobima to akobima te. Merci ndeko oyebiete nga d'abord naza président fédéral ya Lukunga o eza fief ya honorable Frank Diongo. Frank Diongo, oyo aza molobeli ya bana Congo, oyo aza ko incarner espoir ya jeunesse papa ya bana, oyo aza tilelo na mboka ya CP tobenga na prison centrale ya Makala, oyo eta moyini monyokoli mobomi moloki ya bana Congo a se plaqué te kotia ye na prison po ete ba programme na ye ya motema mabe pona kokunda mboka eza kaka pasi mingi. Makambo etali situation ya Frank Diongo molobeli ya bana Congo président Frank Diongo biso nyonso toyebi ete azalaki déjà lavé na niveau ya interparlementaire na niveau ya Nations Unies basengaki ete mwana mboka Frank Diongo akoka kobima oyo eza
privilège te teza ko bondela mese Kabila te mais tozo senga na Kabila ete atia en application ba résolution nyonso oyo elobamaki na mboka bapaya esika ba décision eutaka na biso toza kozela décrispation parce que boyebi ete biso nyonso na kati ya opposition toza prêt pour na élection comme preuve bomoni mobilisation au salemaki parce qu'en politique il faut rapport de force pour que moninga ato sayo il faut attendre la paix que est-ce que yo posa capable ya ko telemelaye donc oyo to sali lelo ezaka katobenga ngo avant goût mais na ba heure eza koya ba jour eza koya to kolakisa na ndeko Kabila ete bana Congo bana Kinshasa balingi lisusu te to yebisi ete ngonga na ye tikali moke akoka kokanga bisaka na ye po akoka kokende na kimia soki alingi kimia te article 64 et cause à la mise en application pour être tolongola ye conformément na constitution na biso. Merci beaucoup na balandi ya Congo Millennium ba jeune pe balobi bango penza basi balembi kasi bolembi nini eloko to lembi toza na posa ke gouvernement oyo est en place batika place pour déjà mandat esila kala to boyi makambo ko makyo tete to sala boy bakomi ko triquer makambo to boyi botala ndele ba jeune bakoma na kin kikulu ne esila te ba jeune bakomo ke sala ba maman route bakora ko sala te lelo koma ba jeune bakoma manke ba parents au moment muke rolo belelo ba fingi yo po nini passe eleki mingi na mboka donc to boyi tana posa ba jeune bazongela mama tanga ba jeune bakena banzela mo bien to za pe na posa ba considérer ka ba jeune po lelo biso na kin ba jeune to a considérer te au moins na so ba monika jeune bo sai bo ta kuna na voyou ta po nini mutazana ngama na ba clair o ya zana pouvoir yene mutaza tor ya makambo nyonso yene muta kozela biso souffrance na Congo to boyi nani aza en pouvoir maman o boyebi o komoni ba na J K donc eloko aloba mingi eza te eloko nazana besoka ya oloba yango wana toza na posa ba libérer ba onyoso bakanga ba politiciens musu bakanga ba ça fait déjà musu ça 10 ans ba musu ça ba 17 ans ba libérer bango baya so yebi ke yo makasi ya fort manda ngo desili obimisi tomoni na ngola Edouard Dazi ce Jean Laurent de la Tchassin abimisi na ni dauphin na yo so dauphin présenter biso dauphin na so ripé to zana volontaire voter to voter so pe to voter te to voter mutu mususu yo tikali sénateur et sili ezate comme le roi trône moboe et comme le roi trône que yo longwe o ya vandi bon mosala sa to boyi so bazo préparer moi na ba to boyi vraiment to boyi. Merci beaucoup. Voilà, balandi à émission l'invité, Tokom Nabiso Nasuka, kasi président, un mot de la fin par rapport à Bazolanda, parce que site Nabiso Tota Makaka na Bayo, Balandara Penza, le quota, il y a Lingala Te, il y a aussi Oyo vraiment, comprendra plus la langue française. S'il y a un petit message au Koki ko adressé na Bango pour que Bayo Kayo facilement, mais en français. Merci, madame. Comme le message, je demande au président Joseph Kabila d'organiser les élections au plus tard le 23 décembre. Il a trop régné. 17 ans, c'est beaucoup. Qu'il y soit sincère. Il n'a pas arrivé à transformer le peuple congolais comme lui-même avait dit. C'est-à-dire qu'il a échoué. Alors, chaque chose est à sa fin. Il a fait ses mandats. Et maintenant, qu'il organise les élections, qu'il puisse libérer les prisonniers politiques, entre autres, l'honorable Franck Diongo, Mouyambo, Diomindongala, ceux qui sont en exil, qu'ils puissent rentrer. Mais pourquoi il veut s'interniser au pouvoir? Le Congo, ce n'est pas une parcelle qui lui appartient. C'est un pays qui appartient à tout le monde. Voilà ce que je demande au président Joseph Kabila, le 23, d'organiser les élections, qu'il y ait l'alternance. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci à tous les internautes branchés, scotchés sur Congo Millennium. Bino nyonso bayo bo seperana biso we bate biso peto seperana bino. Abonnez-vous massivement na site Nabiso Congo Millennium et aussi partagez nos émissions. Soki Nzamba Zongite, retrouvez-nous prochainement na numéro Moussous. Allez, au revoir.